Silverback, gay, simple, clair, direct, précis. J'arrive dans les games, je suis calibré. Devant la tirette, pas besoin de tirer. Nous l'argent, on sait bien le faire. Ndeti pièce ni clé ko le ko na muto bi ke bojwane otai pendo bi artiste frappa makasi ngai na lobakango mukolonio sur la télévision muto excitanga na monde ya théâtre c'est Dadi Di Kambala na sala ba émission ebele si na lobango na zolo bango te po Dadi azate ba o ba yebi so talinga na zo jouer au mona ka moi ba parti côté parti muke Dadi ezalaka donc Dadi a affecté ngam ta laksanga ko ma scénario c'est Dadi Di Kambala donc inutile ya ko betango soki ya ko lobango neni Dadi asali mingi na vinanga c'est mon ami na l'air ko zala na makambo théâtre c'est mon ami on a fait des bêtises on a marché ensemble tout ça ba makambo susu eza ya kati otosana inutile ya ko lobango donc eza pas simoni na ça déjà moi ba interview mingi na kanda ya ko sakana te na ki pena na kanda mais na souvenir nini s'il faudrait aussi la lecture à la personne de Dadi Di Kambala au décrire ndeni selon yo pour passer ba temps ebele na ye au décrire par rapport à la personne de Dadi Di Kambala pour na Dadi Di Kambala c'est pas souvenir dans non Dadi omoni batu baebi Dadi te Dadi n'est pas problématique Dadi n'était pas problématique Dadi azaki trop comique Dadi esikanion so Dadi azali atakanda eza place wana o remarquer boy tant linga tellement que ne faut boire que l'eau moko boy o ko zongisa batu na boni mais donc Dadi azalaki mutu ya bato et a pas eza on a perdu to bungisi mutu munene o bato ba ko ebate tam so to lobaka ate intel bongo intel te Dadi azalaki unique na genre na ye vous savez unique na genre na ye oyo na ebité lelo soki tokozala na genre ya mutu lokola Dadi malgré bato ba kopiaka na bango Dadi mais jusqu'à présent eza na mutu te abima ana identité ya Dadi azati Dadi c'est un grand autant mususu bato ba oyebati domine vie bio nouveau né donc abaye déjà après pour nous na nolé na suma matanga aussi donc on aura pas si moins impossible. C'est pas encore le moment vers Otika Biso dans la passe. La marque. Aussi ça on a erné. Pas minuit moi, j'étais à la maison. On a écran. Il y a un zabinga ma. On qui veut Dadi a faire bien ailleurs. Na mona on a continué à faire ça on va publier na. Quand on est fait ça, tu as une photo. Si nous avons confirmé que non, effectivement, Dadi a bouffé. Parce qu'il fait ça dans le Dadi, donc c'est un peu ça. On m'a trouvé. Il y a confirmé que l'hôpital il y a Dadi Azali et na coupe venant la nuit. Alors, on a pu apprendre qu'il n'y a pas d'opération. Je ne savais même pas, même depuis lundi, pas l'opération. Je ne savais même pas qu'il y a une intervention à la Awa. Au salaire, des interventions similaires à Koufi, donc il n'a pas si. Pas bon souvenir. Ils sont belés. Donc, dans mon vieux mot plein, il y a des petits. Donc, il y a des camarades, il y a des camarades, il y a des petits. Dans mon petit, il y a des master. Il y a des camarades, mais nous ne sommes pas des amis. Donc, bon souvenir, ils sont belés. Tu vas dire trop, tu lia, tu méla, tout, vraiment, tu joie. Donc, merci, tu as continué à interviewer na biso. Tu as appelé maman na biso, c'était un bagande de Pessi. Bonjour maman, c'était. Bonjour, merci. Zio lisusu mkwalelo, taka ya kolela nde ute kolela, ezaki vraiment inconsolable na kutu soka na même position. Eloko nini ememi ndeko na biso na mort po toyokaki déjà comment ko se rétablir. Eza vraiment nini? Bon, il y a Dadi abeli. Eloko memi na liwa eza opération. Basalaki déjà? Basalaki opération mais abimai na salle d'opté, akufi na salle d'opté. De perdre ya Dadi donc voilà. Ezaki opération nini? Obi biloko basusu bazalaka nango wana pancréas. Obi ngo ya bololo wana. Sikoyo. Omoni biloko wana malade wana. Comment dirais-je? Est malade? Non.
batraitarango vraiment basala une opération on essaie de mindele bazo yango soin batraitango dans le calme parce que ngai cousine ngai bili lokolo mobile ne abelaka malade batraitaka ebimisaka mbongo ebele na Soudaf donc surtout il y a des moyens de bimisa pour te soigner mais tellement que tous les artistes pauvres tous les artistes tous les logotés donc c'est pour ça là tout ça a mis dans mutu moko mutu na pas na famille na ye azana makamu na ye face à là à côté la gara biso mais le la biso tous les biso na tina moko te na mboka na biso na valeur te aussi na valeur les mboka na biso lingeta bato bano ko publier que non dadi aza malade il faut pas traiter aza soin tant aussi le gouvernement na biso lingé soutenir dadi pour dadi que libanda mboka donc Pascal passe donc la intervention peut ata basala on arrête pour le manque à moyens mais intervention et un arrêt pour intervention moto sala intervention ayeba kiteke dadi azobela ozomona tant to yebisiye dadi comme déjà na suka to yebisiye abimisi o sengela ka bimisa mais paix à son âme molimo ne pe manakimia on n'a pas le choix et dadi ki yatiki biso passe na motema donc mobala sérieux mobala pembe mobala mwasi moko mobala nzela mino tapiru chuskristomina akekara boatiki biso donc tuzoloba me pasi na motema pasi ya dadi pasi ya dadi akoya boya bi nazoluka pasi na kosimbelo na simbolo hapa na simba bi c'était malinga te ba simba na nzoto c'était malinga discipline mais ngai dadi ba no simanga na nzoto ngai linga te ba mbele ba simanga na nzoto ya kosimanga sanga ba black no mais dadi ba no simanga na nzoto ape boya kalinga bonga bi dadi ko fina ka boy to fina mabela bi ayo e ko kende na ngoti omona to seki to blaguer mais le ya dadi akei il y a des qui sont intéressés qui m'ont limonné puis malakimia. Merci beaucoup, c'est vraiment choquant. Comment on a bande connaît artistique baroko kate bino mo moni 7e d'azole là assisi malobate donc to qui peut forcer te po et ça peut ça vraiment passer. Tozo continuer à interview na biso. Na Mekiko Benga. J'ai appelé JP Massamba, le président de la Fondation Tokanissa, parce que lui il est à côté ici, il m'a confirmé réellement que Dadi était décédé. Et c'était un coup de foudre pour moi. Je n'avais pas pu le supporter parce que Dadi était quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui on a partagé de bonnes relations. Et on a eu beaucoup d'opportunités aux années sur scène. Moi, j'étais encore enfant, je le regardais. Mais après Koya Koko l'a retourné dans la scène, ça m'avait beaucoup marqué. Et c'était quelqu'un de plus simple comme jamais. Aux années sur scène, à la idée vraiment au jouer, au se retrouver. Tu as dit que tu as malade combien de temps en maladie? Ça n'a pas duré, ça n'a même pas fait une année. En fait, une maladie qu'on vient de découvrir en retard et Ronger déjà santé. Et après, vous allez comprendre qu'il était malade. Moi, ma maladie intérieure, pour les bangos à rapace. Et Ronger santé, chercher à l'examiner, qu'on sort de découvrir qu'il était déjà atteint du cancer de foie. Le cancer et foie. Évidemment. D'accord. Mais est-ce que quand il était vivant, est-ce que l'association d'artistes comédiens, vous avez pu, comme les Bolobarado, aimons nous vivants, est-ce que vous avez participer à la passe? On a toujours été avec Dadi. Ok. Panabiso, cet amour-là existera réellement. On a toujours été avec lui, on le visitait fréquemment, donc il n'a pas été délaissé. On a été à côté de lui, mais le destin a décidé autrement. Et la volonté de Zambé, que voulez-vous? Donc, c'est difficile. C'est difficile. Alors, il est mort à la maison ou à l'hôpital? Il est mort à la clinique de Lima. Merci beaucoup. Nous sommes en maternelle et bimi. Assis la raté, bakombo belé azaki nango. Et puis surtout qui play naé. Yeso a un tournage beaucoup seka boseki bolembi donc na masolo ko beta donc mususu comportement ba ninga na ye mususu nde ba makambo place ba tambola ezala nyosona ezaki pe en même temps ko pesa biso ba conseil ba des fois il y a des ezaki na milieu artistique des fois il y avait ezaki ye azaki na bitili ya ozana mbongo avant
yeso bengi que vena tiona filmer ya ebiso dia otianga film c'est que soir les loto kutana no zombo au jour J na ozote na oyapete comprendre ce quoi ko zo pe bongo soka zu bongo tam sou voyage lié akena e o sale pe lokote pour ko kapete ala chouchou ya tout le monde yo mo na déjà o lele fort donc biso tout o lele fort moi sale lo kozate o mona ka continue tant beaucoup tana biso appétit ba nyongo ntaba futa makana ntaba to ça filme mo o benginga ezao le kana ngo bongo mais des fois ça ko ça tom sou moi mabe ya mo na lobike eza parmi ba défauts comprendre c'est ça on peut si ba défaut ba qualité na siko ba qualité na otio lo bango ba qualité na ye et azaki mutu azo pesa a prodiguer biso ba petit ba conseil trop et puis ba créativité na ye sur scène azaki kana ba ndenge na ye surtout so boina tournage ya sexara na ye mo trop et play ya osakanate surtout so bani matumboli ya yena mutu na ye Johnny Vinsakala wana pena nde panze kanga mibiso comprendre il était comme ça esalinga pasi nde naza boye bato ebele batondi awa siko nazokama batondi mpona liwa lisusu ya Dadi Dikambala tutuki tomina ligue des champions likambo na moto te business ya mbongo donc nayebi eloko nakokoloba te donc ntango nayoki likambo yango na minuit na 0h namoni yango lokola kake na limite nayebi se anse lozolo ya nayebi te eza nango barimer kaka baconfirme nga na beza barimer mais ntango na ye awa nde na confirme ke eza ya solo donc nayebi oyo nakoloba te eza mpasi mingi na motema à peine toti kokunda pululu lelo tozolela ya Dadi Dikambala donc mes sincères condoléances vraiment na famille biologique na ye ainsi que baartiste et comédien nyonso surtout toyeka kopartage mawa ndenge nzambe moko aloba tokabula na bato bazolela mais mystère aliwa mutu ayebi yango eza nzambe na minute so bato bazoloba bato bakolela bato misu bakoseka misu bakoloba bango kaka boye mais nzambe mutu ayebi de longo nakokoloba koleka wana eza te natiki nyonso nalobi je suis obligé ya koya sur place donc tokabula mawa wana. Et ceux qui binotent journalistes, chroniqueurs, chroniqueuses, peut-être sans reprendre la musique, na batu o bazo confirmer que c'est solo. Donc merci vraiment la bino, merci na batu nyonso. Donc na éviter ce mutuneza. Silver black, gay, simple, clair, direct, précis. J'arrive dans les games, je suis calibré. Devant la tirette, pas besoin de tirer. Nous l'argent, on sait bien le faire.